Toujours par excellence, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité où Salaka Nyonso pour personne information aussi et à temps réel yango et bandi. Mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville la diaspora partout bisika bozami en tout cas tika été Kimi Nkolo Zabe et Kota O Mabota Mabino. Avant de faire la édition de la mission Moukwalelo, vous avez d'abord ma grande ligne pour vous d'abord le pourquoi absence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le deuxième et dernier jour il y a francophonie, qu'on la carte il y a France pour vous élément oya campagne de vaccination contre mpox et ici il déjà qu'on la goma pe pour vous élément oba victime ya guerre qui s'engage ba autre cause là indemniser $2000 à chacun. On les a dit ma grande ligne auto bonté bino na édition la biso ya mokolo ya lelo. Motele Soubande Kolanga Bozaï Belé a de fourler l'édition de élément au boy bakena. Deuxième jour, il y a francophonie na France, na séance, il y a huis clos. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aboya Kota Yango a préféré qui Azala Libanda Mingi donc a kene ko visiter ambassade d'Abisso Kuna Kata France les candidats sont détenus na élément au signé Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo botala ndaku oyo ya munene na kati ya Paris kunande esika ba travaux ya 19e sommet ya francophonie elekaki mokolo ya samedi le 5 octobre 2024 ezalaki bongo deuxième pe mokolo ya suka na yango ba travaux esalemaki na deux temps na batongo ba chef d'état na ba gouvernement bazalaki na séance plénière po ba examiner tout à tout rapport ya président de conférence ministérielle pour na travaux ya 45e session ya commission ministérielle P na audition ya rapport ya activité ya secrétaire général ya francophonie. Après ba chef d'état ba salaki pe misala na plénière ya communication ya assemblée parlementaire ya francophonie. Esengeli bo bake ezambala ya liboso sommet ya francophonie et ezala na participation ya ba jeunes créateurs innovateurs pe entrepreneurs na bandeko ya ba société civile. Thème ezalaki bongo créer, innover, entreprendre po na misala ya ba jeune. Na après-midi ba chef d'état na ba gouvernement membre ya masolo balandelaki ba travaux na huis clos. Thème choisi ezalaki bongo un multilatéralisme renouvelé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bondi melanga ike, ye aboyaki na ye ko participer à la session à huis clos. A visitaki nyoso oyo ezakuna na ambassade elongo na ambassade na biso le professeur Émile Ngoyi ezalaki pe occasion pour na ye akutana na communauté congolaise ya France elekaki kitoko avec impact na idéologie kaka ndenge boza komono entre les chefs de l'État congolais na ba compatriotes na ye biso pe mondo ekolo Tobetisika Kambonda. Totika kala maso etali 19e session francophonie boyebaki na malobana ya clôture na yango. Le président français Emmanuel Macron a boyinyo sur lobby que crise congolais et le Obama qui peut France la francophonie baza engagé dans mon pays république démocratique du Congo donc babetaki tête à tête le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc to ebité asiko nani azoko sana litozo élément aussi Benjamin Kilunga et Wilfried Samba. Hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi, et donc il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC, et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC, et les atteintes à sa souveraineté territoriale, et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations, et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos, et on a parlé de la Birmanie, et je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise, et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre, et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi, au président Kagame. Pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs, et je l'ai redit aussi à l'un à l'autre, nous appelons
au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les deux présidents. Absence, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le deuxième et dernier jour, il y a 19e sommet, il y a francophonie qu'on a la France, mon dit qui est Betty Mbonda Makasi, et surtout qui réseau Zalaki, après qu'on compte la séance, c'est parce qu'il y a ce constat, Namaloba, il y a le président français Emmanuel Macron, Aboyaki, Kolobaba, Acte Yamabe au Rwanda, non, leader d'abord pour Kagame, mais parce que la partie est la République démocratique du Congo, on a préféré qui, Azala absent, dans la proposition de mettre Doulimou Touloulou, Azali vraiment aussi, acteur politique par Betty Mbonda, en rapport à l'absence du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élément choisi par moi, Namboka, écrit dans ma tête. Il n'a pas su profiter, n'est-ce pas? Il y a tribune où il va payer tout à occasion où il y a à Zanayango. Na tinete a encore davantage message na position où il y a en tant que président de la République et puis na position na en tant que président de la République à RDC et en tant qu'État et alliés indépendants. Voilà, donc je répète pour dire que pour moi, je considère que acte wana lokola caprice na tianga lokola na cadre ba caprice. Moi na moko asidikeli papa na maman na ndaku alingi ba bondela ba pese biloko kolia. Voilà comment c'est ngana ko considérer yango. Mais sauf que tant on a dit que na kati ya diplomatie, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de procédés au pays nyon so ko sala o to benga majeur parce que na bengi o wana ya iza mineur o to ko benga majeur eze belé. Boyebi bien que la RDC zali agressé na Rwanda, boyebi bien malamu ils a souli kamba ko bomba secrété parce que hier c'était comme un secret parce que même Mouze Laurent Désiré Kabila a qui chance de communauté internationale va reconnaître agression à RDC par le Rwanda. Aujourd'hui tout le monde parle, tout le monde toutes les nations du monde bazali kolobe l'agression au RDC zali victime. Mais ce qui est regrettable, vous allez remarquer qu'à chaque fois que bazali kolobe la agression au ali victime na Rwanda, bazali ko équilibrer au to bengaka ko renvoyer biso dos à dos na Rwanda. Tout ce qui est toujours Kakana au Italie, absence, il y a Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la deuxième et dernier jour, il y a 19e sommet à francophonie, Mboka. Le professeur André Mbata, Ozali, secrétaire permanent à Union Sacrée, à Betelango Mondelanga Monae. L'invitation, il faut d'abord dire que les qualités ne s'opposent pas. La qualité des professeurs des universités ne peut pas être totalement dissociée de celle des noms politiques ou des acteurs politiques. Merci donc de l'invitation. Vous venez de le mentionner, le président de la République n'est pas allé jusqu'à la fin de la réunion du sommet franco-africain qui vient de se tenir à Paris pour une raison évidente. C'est que pour nous, comme Congolais, comme Africains même, comme Union sacrée de la nation, comme nation congolaise, nous avons estimé que c'était une sorte de méprise. Une sorte de méprise de la part du président français de ne pas mentionner ce conflit qui nous vivons dans notre pays. Ce conflit, c'est en fait l'agression rwandaise dont nous sommes victimes. Récupérer comment c'est un discours inaugural. Il faut distinguer entre un discours inaugural et une conférence de presse qui n'est adressée qu'à quelques journalistes ou aux journalistes. Ça, c'est la leçon inaugurale. C'est vraiment pour nous une méprise. Nous saluons l'attitude de notre chef, du président de la République, la façon dont il a réagi. Pourquoi? Parce que, vous le savez, l'avenir de la francophonie, c'est nous, la République démocratique du Congo. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde et vous ne pouvez pas dire que vous étiez parcellaire en oubliant le plus grand conflit qui se passe dans l'espace francophone. C'est l'agression rwandaise. Nous sommes le plus grand pays francophone. En termes de locuteurs, nous avons plus de locuteurs qu'en France. Nous sommes l'avenir de la francophonie. Nous sommes un pays qui a encore le français comme langue officielle. Donc, il n'est pas possible, nous n'avons pas du tout digéré cette méprise de la part du président français, même si après, au cours de la conférence de presse, il a essayé de se ressaisir. Mais je crois que le peuple congolais n'a pas bien accueilli cela.
Et en fait, ça vient de se passer. On se serait attendu au niveau de l'Union sacrée de la Nation que le ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de France. Parce que c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible qu'on ignore un conflit d'une telle grande dimension dans l'espace francophone. Et je dois également dire ceci. Nous venons dernièrement d'assister à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie réunit les parlements de tous les pays francophones. Et c'était à Montréal, au Canada. Et c'était cette session, cette Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté une résolution historique sur la RDC. Donc il n'y a que le président français qui ne pouvait pas comprendre, parce qu'au niveau de l'espace francophone, tous les parlementaires du monde francophone réunis à Montréal ont considéré que le conflit qui se passe dans le plus grand pays francophone au monde ne pouvait pas. Bango bazali ba champion au état social en la République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise des choses qui contribuer dans 500 fois congolais par jour et qu'on permettre à la fin de l'année au se retrouver au CPLA Kitoko et le mot dans les botano élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama élégé tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Naibisa kibilongo na basommer que campagne vaccinale ya maladie ya mpox en la carte République démocratique du Congo euti kobanda ba gonango et puis ça m'a connait la ville ya Goma la province ya Nord Kivu to za ba détail na élément oyo. Mwana ya Congo boye bake gouvernement congolais dans le ministère ya santé publique hygiène et prévoyance sociale baza déterminé ya koluka kosilisa pe kobengana maladie oya mpox awa na kati ya République démocratique du Congo donc kobunda po mboka ezonga kimie pe maladie wana ekele musika mais koyeba ezake zela se moko ezali kaka ya campagne ya vaccination bondi melanga ike
ezala kibongo mokolo ya samedi le 5 octobre 2024 yango nde ezalaki date oyo bapolaki po na lancement officiel ya campagne de vaccination à partir ya ville ya Goma kuna na province ya Nord Kivu po kuna nde maladi wana ekoti trop ya koleka. La RDC enregistre une augmentation sans précédent du nombre de cas suspects confirmés et de décès de Mpox. Dans la stratégie de réponse aux flambées de cas de Mpox mise en place, il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé recommande l'utilisation de 2 doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et 1 dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Je rends des hommages les plus mérités à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision et son engagement dans la lutte contre les épidémies, en l'occurrence la Mpox. Je déclare ainsi officiellement les débuts de la riposte vaccinale contre le Mpox. Première étape oyo eza dose oyo eza disponible po eza nanu kobanda na mikolo po na kokata transmission yango pe eza meilleur moyen ya ko protéger bana yango pe biso tobetisika kambonda. Tosonga à la ville province ya Kinshasa na conseil des ministres Utaki Koleka mokolo vendu le 4 octobre 2024 la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka le belaki naufrage ya bateau MV Merdi Zindaki na laka Kivu pour au gouvernement congolais baza ko betsa mbondake ba incident wana beaucoup plus sali causé aussi na présence ya ba rebelle ya M23 donc armée rwandaise baza déguisé na M23 ba on baza sala ba désordre de connaître pour permettre traiter population ba sala nzela ya mituka to pe nzela makolo ba komi ko profiter ko sala nzela yango ba komi kutra ba incident ya boye en tout cas besoin élément autopé extrait choisi par moi na mboka écrit dans ma tête à conseil des ministres. Au nom du gouvernement de la République et en son nom propre, la Première ministre a exprimé à la fois sa profonde tristesse et son indignation à la suite du naufrage survenu sur le lac Kivu, en province du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans la matinée du 3 octobre 2024. Cet incident a fait, d'après le bilan provisoire présenté par le gouvernement provincial du Nord Kivu, 23 morts, 58 rescapés et plusieurs disparus. Elle a exprimé les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. En leur mémoire, un deuil national de 48 heures est décrété à partir de ce vendredi 4 octobre 2024 sur l'étendue du territoire national. Aussitôt qu'elle a été informée de ce drame et en accord avec le président de la République, la chef du gouvernement a dit avoir instruit les membres du gouvernement habilités, chacun dans les limites de ses compétences, à prendre des mesures pour donner tout l'appui nécessaire aux autorités provinciales. Ce drame, a-t-elle rappelé, est l'une des nombreuses conséquences malheureuses de l'occupation de notre territoire par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23. Car ces compatriotes qui venaient de Minova ne prenaient jamais le lac pour leur déplacement et évacuation de leurs produits vers Goma. Compte tenu de la gravité des faits, la Première ministre a d'une part demandé au vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclasements, de procéder instamment à l'ouverture de l'enquête devant établir les responsabilités à la base du naufrage et consécutivement de lui faire rapport de l'effectivité des mesures prises pour un meilleur contrôle du trafic naval dans notre pays. Et d'autre part, elle a chargé le ministre d'État, ministre de la Justice, d'initier aussi à son niveau une action judiciaire pour que soient sanctionnés conformément à la loi les responsables de... Donc ils ont allé secouer la province, il y a Nord Kivu beaucoup plus, il y a Goma, Maskambu, Otoebi, il y a Laka Kivu, Bozo Muna, Maï, Moko, Mabe, Emela, il y a Tropé, et Zakaka Komela, Kaya MV Merdi, jusque là, Bagacha, chez Zakaka, Kosale, ma Poba, Bimisaba, Kor, et Zasouci, il y a gouvernement, a décidé, même, Kunda Bibembe, la frère, il y a gouvernement, tous les éléments, choisi par moi, Mboka, Wilfried Samba et Yannick Yakaloso. Mwana ya Congo kimia oyo boza komona elaka Kivu mutu akosabino te eza ya lokuta soki okiti na sena yango
okomona amela ya trop. Donc bamasuwa biloko ya ndenge na ndenge eza na se na ye kalokola ya bato MV Merdi na batu ebele na biloko pe eza na se ya Laki Kivu. Laki Kivu en tout cas ebale moko somo ndeko moto akosabino te. Jusque là ba recherche eza kaka kosalema ndenge boza komona. Même ba drone ya force navale ezape likolo kaka po na koluka ba élément ya bato MV Merdi oyo ebomi batu ebele. Ba bato pe ya la police nationale congolaise na ya protection civile eza kosala ba navette likolo ya ebalepo na koluka même ba indice. Souci pe mawande kolangai. Na ngambo ya mokili, vice-gouverneur ya Nord Kivu à 8 ans, ya kosolola na comité ya ba représentant ya ba famille oyo, bazwi likama na bato MV Merdi. Ko encourager bango kaka, aza kolakisa bango, ba réalité oyo, eza kosenga po baluka bakore ya batu na profondeur oyo Laki Kivu azalaka nango. Koluka pe kolokalize bato. Mutu akosabino te, eza kosala pasi malgré gouvernement a s'engagé pour la koluka bakor. Ba membre pour la gouvernement bakoma kiwana tomonaki présence ya mwana mboka Nathalie Aziza Munana, ministre Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. Azoki pe ba détail nyonso. Bandeko oyo bazalaki wana basepelaki na courage na détermination ya gouvernement ndenge aza koluka bakor. Pe baza ko souhaiter bakor misusu ebima po bakunda yango na Goma. Tunafere gouvernement confiance itumike itatuambia kwenye vitu vinafikia yakoyoba ezake bafunérailles nyonso ekozala na charge ya gouvernement kutu na kane kaka ya koluka bato MV Merdi. Plongeur moko a perdre même connaissance alingaki kutu akufa na se ya ebale na distance ya 192 mètres ya profondeur. Yeyo oyo baza komona ndenge bamemiye na ba croix rouge mais ba recherche esaka ko continuer. En tout cas Nzambe asunga po kimia ekota na ba famille oyo bazwi makama biso pe mbonda ekolo magazine d'actualité tokaboli mawa elongo na ba famille éprouvée yango pe tobetisika kambonda. Soki ozala problème moko purement spirituel to pe physique moto ko salisa yo po oza solution moko appropriée spiritualité to pe na physique ezali kaka les grands chefs coutumiers Ibrahim Shams autrement dit ba place au coutin na ye dimina ki oza solution ba problème o oza nango. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika banso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozo ba kusungila batu basi to mibali ko yeba kusunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozo ba kusungila ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ba nkodia to yeba kusunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan
matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Sepela na baye baza ko sepela to pe lela na baye baza ko lela ezali de Biblia es lobi yango ezali aussi ka ya bandi ko na biso ya province ya Ouele basasa ki mobange na merci beaucoup eucharistique ya pona ko kabola mawa na bandeko oyo ba ko zinda kuna na MV Merlier baluka kina la ki veut ça qui passe pe moto zo élément au choisi par moi mboka écrit de Mateta. Nous sommes venus prier pour les repos, les âmes de nos frères et sœurs, nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite du naufrage dans le Nord Kivu. Également pour les autres qui sont tombés à cause de la barbarie du Rwanda et de ses supplétifs du M23 et AFC. Nous avions également prié pour notre pays, pour notre président, pour la paix, afin que tous les Congolais puissent enfin vivre dans la paix et la tranquillité dans leur pays. Tel est le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se bat tous les jours pour que l'Afrique soit unie. C'est pourquoi nous avons pensé nous réunir avec les élus nationaux, provinciaux, les ministres provinciaux et certains cadres de notre famille politique, l'Union sacrée, pour remettre notre pays entre les mains de Dieu, ainsi que son président et ses autorités, et remettre également toutes ces victimes entre les mains du Seigneur. Ba victime ya guerre ya Kisangani ba utiko zala indemniser à chacun $2000 donc ils ont la cadre toujours oyo ya masolo au mwana mboka Costa Mutamba ministre de la justice sur ordre des chefs d'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ala kaka bango pe ndenge eza ko pesama avec impact d'idéologie to zwa élément oyo signé mwana mboka Wilfried Samba azali témoin kuna province ya Chopo. Ndeko ya Congo bondi belanga ike na province ya Chopo mingi na Kisangani ba victime ya guerre ya Uganda donc plus de 1000 victimes de guerre baza kozwa misolo oyo l'état abandaka déjà kopesa bango selon ndenge masolo ebetamaka la commission ad hoc montant moko forfaitaire oyo eponamaka ezalaka bongo ya $2000 à chacun. Bino moko boyoka ba bénéficiaire ndenge baza kobetisa mbonda. Je suis venu percevoir mon argent d'indemnisation. Je remercie le ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour son implication. On pensait que c'était un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité. Je viens de recevoir mes $2000. Processus oyo ezakaka qu'on continue grâce à la vision du coordonnateur oyo azakuna na ba effort ya ministre de la Justice et garde des Sceaux Mwanda Mboka Constant Mutamba. Avec le ministre Constant, ministre d'État Constant Mutamba, vraiment nous a octroyé ce qu'on ne savait pas et ce qu'on n'espérait jamais. La coordination générale a déterminé, il y a qu'on continuer le processus oyo, il y a qu'on indemniser ma victime surtout, ba oyo, ba dossier la bango eza malamu. Frivao a peu qu'on recruter, ba enquêteur na cadre d'exécution et opération, il y a certification de victimes. Bon di melanga que processus oyo, eza cheval de bataille, la coordination ad intérim, il y a Frivao yango pe biso. Tobetisika kambonda. Tomona kaka ba payote to banda ko yandele to benga ndako matisi ndenge basala ngoto eba te boza découverte au molekolo be mibinu na village Kikapa aux la province ya Kwilu mingi na territoire ya Bagata pour bomona ndenge basala ka banda kwango. Nekolanga Kongo tomona kaka bandako ya matisi o mingi babengaka ndako ya ndele to eba kate nini batongaka yango. Bonda Ekolo, magazine d'actualité, débat, étambola que c'est le village qui Kapa, Oyo, et dans le territoire à Bagata, la province ya Kwilu. Tokenaki, qu'on découvrira, Bino Moko, Boyo Kananini, ba fabrique Kabandako, Oyandele, avec impact dans l'idéologie, et surtout que, Bimi Sakape, ba Mabota Ebele, Katsabandako, Oyo. Mese Gile, na sana basi mi bale, na bana mine. To pikoli, esobe, le yango to tiaka kali boye pona kozalela kaka. 2 mois, 3 mois, nako pikole sobe, nako kata bambanzi, donc ba risque kaka. Anga moko, parce que ndako alibose kufi yango na osala susa mibale. Biso mbonda Ekolo, to la kisi bino kaka ndenge nini, basaka bandaka ndelo bondi melanga ke, ba mabota pe koto ebele, batangaka, ba vivraka, kaka la bandaku oyo, ba kokola kitoko avec impact na idéologie pe mingi. On commande la bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble biloko boy et ça le kitoko yango pe biso to betisika kambonda
Boute Kolanda, le pourquoi il y a absence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le deuxième et dernier jour de la session, il y a francophonie dans la France, il y a début de campagne de vaccination contre Mpox, il y a Salema, la province, il y a Nord-Kivu, victime de la guerre, il y a qui s'engage, indemnisé à chacun avec un montant élevé à $2,000. Merci pour vos acquis et belé ya kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité magazine bolinga minyo onga alade wala uti ko présenter avec impact na idéologie mais si ma caméra misala kitoko ya mwana mbuka Wilfried Samba bondi bilanga eki atuka montage na réalisation si mama ke pa mwana mbuka Igrid Mateta mais la senga toujours na bino vous s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monde École officiel P. Bah activité la bino, il y a une forme surtout, bobenga biso, bah caméraman de guerre, bah okita tout, bah reporter à solo, bah okita, bah au la bino avec beaucoup de professionnalisme P École Kana, dans ma chaîne partenaire et belle au Monde École et les Kanaka avec un partenaire idéologie. Merci la bande de corps, pour votre confiance, et puis au bateau s'abonner et belle la chaîne YouTube de Sobotala vraiment qui a vraiment tout comme la presque 2 ans à Monde École, qui pour la presse information beaucoup plus professionnelle, tout aussi toujours na bino. Bon, continuez dans le numéro des Aliwana Orange Mani. Na mukebo kozala bango et kosunga biso po te ba kokende musika pe ba ndeko kozala libanda bikili en tout cas zabe apa mo ba acte obozali kosala pour la monde école établissement ma kitoko so ko les sensibilités tout à la prochaine édition je vous aime beaucoup plus bye.